Otoyo, mwana mwasi oyo. Botala ndenge azalaki, botala ndenge akomi, boyoka lisolo. Mwana mwasi oyo azalaka na Nigeria kuna. Boyebika ba jeune fille nde bazalaka bayambaka ba demande bato na Facebook. Ayambi demande ami na Facebook akomi kosulula na mwana mobile moko boye. Basololi. Bakomi na mwa avancé na ki amitié na bango ba avancé mwa ndabu ba pesa numéro de téléphone bakie WhatsApp. Okoma bakomi na WhatsApp basololaka. Mwana mobile azwi courage. Abi esa koloki kokutana na yo. Mwana mosa obi oui. Bandimi bakutana bapesa ni rendez-vous. Rendez-vous wana ezalaki vraiment établi te. Mwana mwasi abwaki si rendez-vous wana. Mwana mbala tune bisko okutana mukolo nini ponga na pesa ki rendez-vous na besoin oswana na besoin vraiment ça la connaissance na yo. Moi mosa babi naza na mbongo te ya koyepa na yo mbongo a transport. Moi mbala tuni mbongo a transport ango combien? Moi na mosa lobi 9000 naira. 9000 naira wana boye binga mama futuriste. Na uchi ko beta ho. 9000 naira na bango ezali $6.6. Moi na mobile azu $6.6 atindilié na téléphone kanenge koma. Moi na mosa pesi jour ya rendez-vous na heure ya rendez-vous, date ya rendez-vous. Mwana mobile wana ami la télé ami bongisi achema ba malasi tout ake na rendez-vous. Vanda mwana mwasi wana nga ayete. Mwana mobile asongi. Abengi abime na pesa ki rendez-vous yete poni mwana mosala bimisika. Nazale ko kipe. Mbala duni OK, pas de problème. Alors to rokuta na mkotini. Kaka ye mwana mwasi azui sous rendez-vous après ici deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, même chose salamaki na premier rendez-vous, et salami na deuxième rendez-vous. Moi na moi si yo ayete. Tant ayete moi mbala zu téléphone. Boy bien ngara poso nga umi. Allô, bonjour. Andenge nini? To pesa na ki rendez-vous oyete bona boye. On se ngala kuta na be kuta na na invité. Na be étranger te. Mais na rendez-vous na be étranger te. Obenga ngaka des fois ni nyango. Ngana afongoli miso afongoli monoko maloba mabe. Lobela mombela loba mabe. Mombela mabe. OK, pas de problème. Quand yo kuta na ba étranger te ba konité ni te zongi sela ngai mbongo na ngala pesa ki ya transport. Otuna kite ngana so solo mbanga transport asu monora baby sa longa baby sa jumi sa benzi nazo na mbongo ko solo te opesa ki nambo to sinya ki na papa pe boyebi ka balanga ja ba jeune fille tombokeli mwana mobali wana mwambala na lobi OK oboy ko zongi sa mbongo nazo na mbongo ko zongi sa la te mwambala la